On a kosolola sur place oyo bo funga sko matoi boyoka parce que lo motuya on a benga ki père doublé ya ngoyo père doublé ndeko Freddy Mulongo ndeko azaka na libanda ya mboka na biso asali émission kolobela sur Canotte pour salamaki na Pareco plus de 11 000 € tango le fait ngwanda tika biso ba kotizaki ba mbongo ebima 11 000 wana tout le monde ba révélation bimi 11 000 wana famille monate à Pareco monate mbongo wana kenda bi papa na kati wana balobi pe makambu ya lukuta balobi vraiment lukuta eza bangole bauta na Pareco non batika la pe kozala kunate basalaka mouvement na bango les andos à la main bazala qui peut relayer message au ya Pareco au ce qui le vieux à Pareco na canal la vie a révélé le moko boye bazala qui peut bon on dire que la politique il y a alliance ezala kanango na batusu bazala il y a aussi les alliances qui se font qui se défendent oh voilà bandeko ya mazala qui allié ya Pareco té ça il faut c'est une précision ya bi balé Cagnotte wana basali cagnotte wana na Pareco té Cagnotte wana salemi na mois d'avril Mbanda a koufi le dimanche 21 mars 2021 on se comprend tant basala ki yango faut presse sa précision basala ki yango na mwasi au moins na mwasi wazala ki pana biso candidat okeke azalaki na biso lisusu te na période wana parce que tant tous organiser ba matanga la ba prière les 4 fois to sala ki to organiser ki les 2 dimanches ya ba matanga ya ba prière ye ayaka kaka na dimanche moko ya sukapi abandai ko sangana na biso te mais Cagnotte tango esalema ki basala ki yango na Bobo, il s'appelle Bobo Congo mais de son vrai nom Robert Lucasi le qui a Eric Lucasi o ya PPRD ou tu vas ça là makambo wana ozomona pour jamais bango babimaka na ba vrai combo babimaka na ba combo lukuta ami ba Team France Télévision Nemara Salande Makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission. Rendez-vous. Voilà, avec Yannick Wenge, moto, atonda na kati na Kibonzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes à Paris, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Johannesburg, à Fouille, vous êtes à émission, na biso. Kimia, Eva, na mabota, mabino, so vous avez un problème, ma maladie, vous avez un rambo, vous avez un bota. Kimia, Eva, na mabota, vous avez émission, la bino. Rendez-vous valable la canal Kin France Télévision, biso à chaque moment. Merci beaucoup à Batunyo sur Tanabino, Tanabiso et les autres dépendre là-bas. Outillage permettent à Rabino Bozo Biso, télévision, internet, Facebook, Bozo Rabiso, na télévision, Bozo Rabiso, na partout et c'est non Bozo Biso en tout cas. Merci beaucoup de la confiance au PSA Biso. Merci beaucoup de manager Pape Mineza, toujours Bluetooth, par le biir restaurant qui tourne place à Romela. Namboka Johannesburg Oyana Ozali Mobimba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission, j'ai un plaisir de recevoir pour vous président Didier Bayunga. À la cadre na kati ya Pareco, c'est pas la première fois. Là, il déjà tout ça sur l'actualité au Legaramboka na biso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a yambaye lelo to mekampe ko sur la vérité bimi 11 000 € oyo Cagnotte bandeko basaki na poto kuna pona matanga ya président Ngwanda pe asonam o atika biso mbongo wana place kenda tozo baté ndeko moko auta ko bimisa vérité lobby on a bengaki moko ba cadre ya Pareco to mekampe to solango ba expliquer mbongo wana est-ce que comment la famille mbongo est-ce comment la partie mbongo wana la vérité nenge bani ko bimata ka boye ba soki muta kufi ba makambo belé et bimara bimapé to sola sou makambo sou belé ba actualité ba nomination ya ba élection to soit tout à travers cette émission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je reçois déjà mon invité président Didier, bonjour et aux abonnés madame l'émission la biso. Merci papa Wenge, merci na nenge ozui sous temps ya obenganga opesinga opportunité oyo na sepeli nenge obenginga naza wana pona ko répondre na mituna na yo. OK. Merci beaucoup. En tout cas, bandeko, bo vanda, bo kabiso malamu, émission lelo en tout cas, to lobela mambo belé
au tala mboka na biso makambo tala politique ya mboka na biso en tout cas bozo akiti bovanda to bana liboso asomia Luanda au président Fachi azaki na Luanda pour na makambo ya sécurité à est mboka na biso mais absence ya Kagame azaki te to biti wana ezaki sabotage soni appelé conclusion ni bazwaki pour la suite ya makambo zo likana mboka na biso. Bon, en fait, c'est une question où Italie, en fait, dans le sens que en ce qui concerne la sécurité, il y a beaucoup d'abissous. Mais Bozo Fanana Moutou Azali, à la base, il y a une sécurité, il y a beaucoup. Vous dites, c'est le Rwanda et le Kagame. Donc, théâtre à mauvais goût. Dans ce sens que biso discours na biso échangeaté, nous avons toujours parlé de l'occupation ya Mboka. Mboka eza occupé, Mboka ekoki kozala na makambo matalité que bobanda ko négocier ce que lo nini bozo lingabo négocier. Juste bozo luka boloba sécurité ezonga. Mais mutu o azocha moto kaka obe mutu o wana ibino bo kende aboma moto wana yazo sala ngo pour des raisons d'ordre économique, raisons d'ordre d'expansion territoriale, bino bozo kende ga na yi. Oh biso to pesa déjà position to tant to lobi que ezali théâtre à mauvais goût o ba sala wana parce que ba la kiseli bino ba ngambu moi et belé ba cheli bino ba état de siège o biso to fistija to luba eza ba demi mesure parce que ceux qui osa bango ba ndolo ba baza na opposition so osa na opposition tant au fandi ezande timuta obeta dame yoza libanda o mona ba nini bien ba erreur no o chune bo sala bui tant ozo ya na pouvoir ba ya kate pour se plaindre o non bandi ko se plaindre ki nganda o sala bui non tant batu ba o sala bui yo moko yebi déjà que je viens avec une certaine solution à pas les pouvoir n'a pas se plaindre. Oh merci wana yo mutolobi yango mais ngala oyebisa yo que tango ye wana oyebi que na ye pour na apporter solution na peuple o ya pesika voix. Or il est connu de tout un chacun de nous, enfin aux esprits avertis, que le pouvoir est pesamara la bandenge moroboui. Alors bisoto ara pour sa solution au to pesabino. Alternative au bisoto pesa. To s'ajouter na alternative au izali que Nabilo Kowana, Potokoma na soulèvement populaire, loko la armée Nabiso comment infiltrer et comment na makambi belé. Il faut qu'il y ait une certaine autobéni mutinerie. Ba soldat ba se soulever ba sa la mutinerie. Au bango na kati ba yebi, o yazali congolais na o aza congolais te. Parce que ba poste de commandement nyonso ya armée Nabiso ezalaka pa ba payawana. Alors bandeko na biso ba changer déjà. Non. Bazaka kawana comme des étiquettes. Pourquoi ça là? Est-ce que Likambazo le belabino guerre? Est-ce que Yoki Oyo a joué le rôle ya chef de l'État a déclaré officiellement que nous sommes en guerre? Tout ça agressé, le Bégaming, tout ça agressé. Mais pourquoi il a bongo? Pourquoi pour Ako Kolobate? Azo Kokolobangote pourquoi? Pourquoi Azo Kolobate? Ah ben oui, c'est là, il faut comprendre parce que Moutapé Sio et Lokolia, il y a plus de choses n'daku n'angana sani n'angaliaka fandela kawana. Okokasu kozongeli comme moi ma beulobanaï. C'est ça les grands problèmes. Donc il y a un moment apparaît qu'ils ont proposé que soulèvement populaire est à la mais ce soulèvement populaire on a et que banda siko na nenge to comme le rôle armée comment infiltrer il faut que bande konabiso baza au sein de l'armée basa la mutinerie ceux qui batebile ba kufa ben ça la bongo batebile ba kufa oui vaut mieux ceux qui to kufi 3 ba millions batikali bazui kimia na tango tozwaka na bitumba o ba koko na biso ba telemaka ba papa na biso ba telemaka na 1959 le 4 janvier le 4 le 5 le 6 tango ba telemaka ba to ba kufaka alors avantage o wana tozwaka ya makila o bango ba tangaka wana et pesaka biso bien que c'était d'une manière voilée mais indépendance ezandeti ce tozongi chez les chrétiens Christ alobaki fona kende kaka po bino bozwa lobiko. Il a versé de son sang. Donc quelque part pacte moko ezawana ata bolobi ke batu bakokufa. Bongo lelo bakokufa tolati mwindu lelo ngana yo poani. Pourquoi tolati bon? Parce que tozaka na matanga o babomaka biso chaque fois. Toyokana ki te mais oyebi poza l'esprit wana. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez vraiment, je suis avec mon invité, le président Didier Bayumba, avec lui, donc Bayunga.
donc to meka mpe ko sola mambo etali mboka to bete sko liso na ya nomination et uzo salama siko ya ba administrateur pe ba bourgmestre ya mboka na biso donc bino selon bino à Pariko bo mona ko comment la ba nomination de salama biso déjà eza banga mutoloba bandakala tolobela likambo bandakala ce qui n'a pas réfléchir peuple na biso mémoire muki avant que moi nani ndeko na biso Chilombo bapesa ye pouvoir wana lokola secrétaire général na bango alobaka ke Kabila atali amoni parti akopesa pouvoir te areye kopesa bango tango apesi bango avant que Kabuya mwana na Kabuya ye mutapesaka le monsieur Kabuya mutapesaka eza absus le monsieur Kabuya OK ba ça peut mwana ya papa na bango voilà donc tango alobaka ke Kabila atali parti eza sérieux selon bango parce que biso nous ne sommes pas un parti politique apesi bango pouvoir il a du moins insinué et a dit clairement et pas à Batouké ezalaki pouvoir ici il y a volonté il y a peuple été alors na ba nomination na bozo mona ton elo ngala lobake tangu o ya sali ba nomination wana avant que akoma na perchoir wana azalaki président ya rassemblement tango asalaki comité na cabinet politique na yi anomaki 14 personnes sur ces 14 personnes wana anomaka 12 personnes ya baluba ya mboka na yi après on nommé moko ya Bandundu na moko ya province orientale c'est 14 donc pour vous dire que yoka papa to boyité mais faut toye baké na mboka ndenge tozali ata mobutu to bandai ko kumbi abandai ko landele loko ba bengi géopolitique omoni to la mboka moko o ezake nation comme telle nation na ne bengami pena nation ti alors ceux qui tozo linga to consolider nation il faut toujours ba paramètre wana nyonso elongo parce que to mi bengi ba congolais mais cause à la tête une partie ya congolais est à la marginaliser. Je prends un tout petit exemple na ba nomination ya ba bourgmestre o ya Kinshasa to uti Kinshasa to yebi Kinshasa est composé de 24 communes. Bon, sur les 24 communes yo on nommé 14 bourgmestres. Il y a province il y a Baluba. Hein? Les Naza tribaliste était mais na olobela parce que non, mais messieurs, tous à la claire. Oyo azo pratiquer tribalisme, na oyo azo de dénoncer tribalisme. Mutu azo dénoncer tribalisme, ne mutu boko mko benga tribaliste. Mutu azo sala ba acte de tribalisme, mutu azo pratiquer le tribalisme dans sa gestion. Voilà premier exemple na PCO. 14 sur les 24 Baluba. Adjoint na bango ba bourgmestre adjoint 16 Baluba. Siko, rien que Baluba. Congo est composé de combien d'ethnies? Tous a plus ou moins 450. 450. Siko, il y a 450. Donc, Bao Bazaga compétent Bangouana. La compétition sous Kamako, n'est na Congo central. Badimsateur, mon sous n'est na Songolo, a nommé Bakazadi, Badaniwana, Bazaba originaire à Kunate. Ou Tchebango originaire. Mais les grands Kassai Nyonso. Atikali ko nommé muto a outil province mususute kaka bato aba ressortissant ya kuna ake sala ngo lisusu na Katanga omoni tango akomaki place sona to banomaki alobaki nini mutu na bango mususu ba kotaka makambo na bango ba élection na Fayulu aza tribaliste atindi baboma ba yoga expression na ye ba bomi bazoboma peuple na ngai na Kikwit. Mais batuna tangata kombo ya mutu moko akufi ezati c'est pour vous dire ici ya mibale na zone ici bino botala na chaîne ya composition ya élection so tali chaîne on a ndenge ezali bien que déjà nous avons de fuites na ba câble na biso que y a remaniement moko zone ngesale ma gouvernement. Je parle des chaînes ya cours ya élection ya CENI, c'est-à-dire quand on voit le ministre de la Finance, aussi Moutazana Banque Centrale, aussi président du Sénat, donc Otali, aussi la Cour constitutionnelle, Otali, rien que Batouya, point moko de la République, point Oyayi. Alors, ça signifie que Moutazo Lakissa, qui a préparé déjà l'élection à Bino, pour Biso de Zalarakunati, au Monisiko Negezali, Tala Kota,
tango batie quota na quota kalika maomba la moko tango batie quota ya ba province na ndenge suivant calendrier oyo et tout a publié on peut continuer et l'équipe Katanga et l'équipe Kasai rien que province ya Katanga mais kosangisa province ya Katanga na les grands Kivu na pourcentage na nini ya élection ba pesa ngo 21%. OK. Vous comprenez? Donc vous sentir que préparation à tricherie moko et salemi ya makasi pour les grands Kasai rien grand Kasai 25%. Katanga o les Kasai nyo sa munene bosangisi na Kivu ba pesa ngo 21%. Bon on a déjà préparation ya tricherie. Alors si vous jouez sous les grands Équateur ou l'équipe Kasai sous na munene pourcentage des anasi. C'est pour vous dire quoi? Donc basali déjà au Isaac que tant barosala l'élection locale la babimisaka kaka ba préparer et loko moko ya koyiba lisusu ba lobake na Kasai moi na mai wana ba voter à 100%. Donc aza déjà na combien de pourcents? 25%. Au monde 25% d'abord le kwaso amike oh non voilà na bango nyonso mutazui ba pourcentage belé eza oyo abimina ceux qui 32 ton à 28%. Donc le rôle à l'élection ils en a tour moko et tikali kaka yi. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que mboka to kwei na niveau moko ya C esprit o ya nation o fallait à la construire et pas ya oyo bato ba sengeli basala leader ba tenir leadership ya mboka bazo memango na C yango na ozomona que biso tontoye bisabino que lorsque le pays est occupé ba conséquence nango yango parce que tokogi ko lobila kaka ba conséquence té faut tout à la cause où ils ont généré des conséquences. Or, les causes qui ont généré conséquences, parmi ces les causes, ils ont occupation autour. Il y a un moni, bozo babinere na biso, bozo kende kopé sango, pas batu mususu, bozo lo baké diplomatie. Or, la diplomatie a été toujours accompagnée par la force militaire. Si vous n'êtes pas fort militairement, votre diplomatie vous allez l'ôter. Les Américains aujourd'hui sont beaucoup makasi. Ce n'est pas ça qui vont vous dire que non ils sont forts en diplomatie. Non, parce qu'il y a la force militaire. Au Gobanga parce que ceux qui ont provoqué guerre, ils sont allés en Irak. Contre la volonté de tout l'ensemble de la communauté internationale. Mais ils ont dit clairement, Balouba clairement, que nous irons en Irak même avec ou sans l'accord des Nations Unies. Voilà, dis-moi ce que je pouvais dire, la position d'Abisso dans le cadre. Ok, merci beaucoup. Toujours dans le cadre de cette émission, rendez-vous valable, toujours tout ça, on a pour nous solo là. Sur place, il y a beaucoup de choses. Boyoka parce que l'on a motuya on a bien qui perd doublé et en rouge. Perd doublé, ndeko Freddy Moulongo, ndeko Azarana Libanda, ya Moka Nabiso, à sa l'émission Kolobla sur Canotte, pour Salama qui n'a pas plus de 11 000 € tant haut, le fait Ngwanda Tika Biso, ba kotiza ki ba mbongo, et bima 11 000 wana, tout le monde va révélation bimi, 11 000 wana. Famille monate, appareil comme monate. Merci pour nous. Je crois que Nanina la caméra malamu pour nous expliquer les cambouis. Pour Namutuna na lobby que appareil ko esalaki cagnotte. Non appareil ko etikala ko organiser cagnotte te na liwa ya mokonzi na biso et puis depuis appareil ko esalema appareil ko ezalaka na système ya kimuyibité ya cagnotte oyo ressemblait na ram oyo pour ezaka batu moko. Alors ça c'était une précision na lingana pesa. Ya mi balé Ndeko Freddy Moulongo, aza journaliste, a publié surtout na page naie et ya Facebook ce bokoti Freddy Moulongo bomona nenga bimisi article wana ya cagnotte 11 000 eza bisote motosala kiango eza bato bazoya ko finga mikolo bomona babanda ko leka ko finga apareku eza bato ya CNPP ce qui c'est quelque chose de comme ça eza similaire hein? C'est CDP je crois. Ah oui, c'est CDP. Bango ne moto basala kiango basala ki wana mais nakati wana balobi pe makambu ya lukuta balobi vraiment lukuta eza bango ne bauta na pariko non batika la pe kozala kunate basala ka mouvement na bango
les annonces à la main bazala qui peut relayer message où il y a pareko ou ce qui le vieux a pareko na canal à vie a révélé le moko boye bazala qui peut bon on dire que dans la politique il y a alliance zala kanango na batumsu bazala il y a aussi les alliances qui se font qui se défendent. Oh voilà bandeko ya mazala qui allié ya pareko te. Ça il faut c'est une précision. Il y a bien balé Kanyot wana basali kanyot wana na aparekuti. Kanyot wana salemi na mois d'avril. Mbanda a koufi le dimanche 21 mars 2021. On se comprend. Tant basala ki yango faut presse sa précision basala ki yango na mwasi o mwana mwasi wazala ki pana biso candidat keke. Azala ki na biso li sous-souté na période wana. Parce que tant tous organisé ba matanga la ba prière les 4 fois to sala ki to organisé ki les 2 dimanches ya ba matanga ya ba prière ye ayaka kaka na dimanche moko ya sukapi. Abandai ko sangana na bisoti. Mais kanyoto tango esalema ki basala ki yango na Bobo, il s'appelle Bobo Congo mais de son vrai nom Robert Lucasi. Le qui a Eric Lucasi ou ya PPRD. O baba tu basala ka ba makambo wana ozomona po jamais bango babimaka na ba vrai combo babimaka na ba combo lukuta ami bambi combo moko lukuta atie na kumba mais biso to wana kati ya résistance okoyoka mutu combo na ba obenge ya Jovin Wechiko ba obenge Patrick Lukika ba obenga Alphonse Bamanjoko ba vrai combo ya ngwana ba lomena Odombo eza kombo na yete kombo na ye ezali Dimbo Mpia Jules. Mais naza wana te pona kolobelango. Bato boye baka yete vrai kombo na eza Dimbo Mpia Jules. Akoka mwaneni na yebi kombo wana parce que il y a un dossier derrière. Alors, likamwana ya 11 000 wana muto organizaki cagnotte wana eza bato a CCDP oyo bato oyo. Vice-président ya monsieur Jules Mpia na Robert Lucasi alias Bobo Congo basangalaki na mwana mwasi oyo candidat keke bazwa bambongo wana yango moni biso pe toza surpris ya komona révélation oyo ya journaliste oyo ya bimisi po biso totikalaki kosenga mbongo pa mutu te poto kunda ngwanda ngwanda kufi secrétariat général à son temps et organisé au sein de la Pareco réunion to fandi obindenge to zalaka to na makambo o akufi azali mutu munene to organiser mbongo tina otanga ko montana ngo ezate to pesa yango place social yango to sombelaka fololo pona papa la biso to sombelaka dra na tango wana pe moko na biso pa akufaka ka periode wana ndamba mbongo pe to pesa ka kuna poto sala ba matanga la biso et vous n'avez jamais entendu cela na presse ni na ba réseaux sociaux to lobela yango te parce que moi mutu ki mokolo pe ezali ezate ke soko pesi na gauche yebana bango lokola baza bato nyamu nyamu Gilles Mpia na mutu na ye wana bato nyamu nyamu lelo ne to lo ba vérité za attribut ya Nzambe lelo ndeko journaliste oyo abimisi yango abimisa kiango lobby mardi et bimi batutu boyoki mbongo wana après bakomi koloba mbongo ezonga ba preuve ya kozoni sa mbongo epa ya batu bazonga sa mbongo epa batu donc eza lokuta omondinga ndenge ka bayaka na ono tozana procès bafundi biso pa nini ba procès lokuta wana eza kaka bongo eza na cadre ya koluka batu bayoka après basengi cotisation bosa la cotisation ils évoluent comme ça yango lelo boyokaka makamba cagnotte le kaka susute pour batelemela yango donc kimuyibi o tozo dénoncer faut bokeba na kati ya résistance sika tozali bo monaki makamnenge leki alors surtout pour la question makambetali 11 000 euros à Pareco etikala ko organiser cagnotte te ça c'est une précision de taille biso banso tozo yoka d'une manière officieuse toyoka toyebaka likambo oyo mais officiellement ndenge bo yoki ndenge journaliste d'investigation oyo auti ko sala révélation oyo merci to sengi Nzambe merci parce que vérité za attribut ya Nzambe omo yango monaki monsieur Dimbo Mpia Jules
na Robert Lukasi alias Bobo Congo bakomaki kofinga Apareko ki Apareko ekufi parce que bayebaki likambo pourquoi finga bazu bambongo po mo finga po siko to bandeko landela babeloko oyo nyonso omoni bozozwa bambongo po omoni batu musu to kozala ndeko oyo musu so yoki a contribuer mais écoute vraiment nazana membre Apareko te mena sipelanga na bino mais le rôle biso toza ba africain tant on vit à Koufaki na bo organizaki batuana ba organizaki cagnotte na pesa ki mwa lo meya na ngakuna ya solo okuta le tambo zo mususu okuta mutu mususu sa lobby et comme iko kana po to sabe enemité boko kuta na nzela ya mebino bo organizaki cagnotte boye ndenge nini kutunga na chaki autant to yoki pe batu ba che autant mbongo siko ekomi ya nyamu nyamu lokola baza bato nyamu nyamu bayokanaki pe na mwana mwasi wana mama kandida aza pe muta nyamu nyamu baliaki mbongo wana bango misatu ozomona donc problème ndeza wana merci biso tosengaka ko ben merci na journaliste oyo ya Freddy Mulongo oyo asali ba révélation oyo po omoni tango asali ba révélation ko tali ba révélation oyo abimisi ozomona ke mutu azobenga ya lobi ke non abingi na benga Freddy ayebisi ye po fo ozala pe mayele te ayebisi te ngana yambaka telefone te to sololaka na WhatsApp okomaka ateza mulai na kotanga nga pe na ko répondre ye mayele ayebiti mais c'est vous assure que mambo Freddy Mulongo bimisi c'est ça solo ben ça ya solo et ça solo a plus ou moins à 99% c'est vrai parce que to yebaki yango po bango basala banda osala ka so bayoki ka likambo moko ka mutu moko boye to sala cagnotte ngo bo sala mutu ana za membre ya regroupement politique na binote ya mouvement politique na binote bino bo sala siko bo gérer yango bino moko bo pesipe suite mama Josepha famille ya mwasi ya papa ngwanda tika azo elokote Apareko eloko moko te alors c'est wapi moko kasi te bato nyamu bongo bato nyamu okende tu na suse kenda wapi ekenda na libubu bato na bapesa mbongo na bango bopesa mbongo na Apareko te mutu organizaka cagnotte wana kombo na ye Robert Lukasi alias Bobo Congo na Odombo alias de son vrai nom Dimbo Mpia Jules na Candido Keke bango mutu ba organizaka yango kombo kutu ya mwana mwasi ya Candido Keke bima penate mais bango mutu ba organizaka mais tant basisa ima solo eza bango mutu ba yebi le 3 nom wana mutu ba yebi alors le nom de l'Apareko baloba ba yibi mbongo faut kotala mbongo wana ba yiba maki wapi po wana de Joseph Kimuyibi baba to ba pesi mbongo na bango e comité bino bo détourner na français bo pesa ngo peut-être moi connotation moko boyezo moi propriété mais normalement c'est du vol on a lingala to koloba Kimuyibi ozomona aba biso to senga merci na Freddy Mulongo oyo alobai makamala parce que biso to capable to zape capable po to za belé na kati ya Apareko oyo ezaki lelo ata lelo ngwana la ko tozali bazongeli liwana akufi lelo to kokunda yebiso moko azape na kina mbongo pa atikaki famille na ye kokunda papa na bango pe bien ozo comprendre quoi ngo ezalaka tu za souté yebo yebite toza na biso bongo benginga poani Team France Télévision Team France Télévision Nemara Salande Makam